C'est l'avocat comme on est yoka kosenga ya grâce. C'est l'avocat comme on est yoka kosenga ya grâce. Oza tena kinna za umare na ngana za bino ba pare na nga. Nganzambe ngisanga bien moko. Oza tena kinna za umare na ngana za bino ba pare na nga. Nganzambe ngisanga bien moko. Ngisanga bien moko. Ngisanga bien moko. La rapport sexualité, la rapport sexualité, et puis il y a grâce, et puis il y a grâce. Il barrait grâce à un tatouage, il y a sirène dans mon Congo. Comment Sarah, vrai ou faux, mon bloc a défisé grâce Péric? Ouais. Vraiment, il y a bien raison. Alors, il m'a solo. Tu n'avais pas dit que grâce à des filles, Péric est un bon bloc pour la réponse. Non. Mais et combien de bango baba bras droit déjà à grâce baba mika la grâce bazala na grâce tina salon. Yoka coaching ya Monsieur Panzo nani makokala. Nini? Yoka coaching ya Monsieur Panzo nani makokala. Nini? Est-ce qu'il me fait manger? Elle veut pas manger? Parce que il y a que mobile ne a joué bana misala maman plaza sur place. Donc moi je suis un riche, moi je suis un boss. Non mais c'est normal, mais le problème est grâce, elle s'occupe pas de son nom. Maman, hein, elle s'occupe pas de son nom. Oh, ils ont quand même fan de penyo check it au fan yoko mi surtout que ma voix est matière. Ata bino ba mama bozo finga bino boko mwana na bino ko bimsa mbongo na mwasa mudela ko. Maman. Oui. Maman, allô. Oui papa. Tu arrives à démentir ce truc-là. Les gens disent que j'ai pris le crédit, il n'y a pas de nyongo. Attends, crédit à côté, oui. Non, j'ai fait le mal, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Non, maman, il faut expliquer par où. Oui. Attends, nyongo, il faut pas faire son crédit, il faut faire crédible. Mais oui. Yapandu c'est pardon Puyuka Yapandu c'est pardon Puyuka. Bonsoir à tous, je voulais adresser ce message à tout le monde. Donc par rapport à le dernier message que j'ai envoyé à la famille de Grâce. Bon, d'abord je voulais m'excuser auprès de la famille, puisqu'il y a des gens qui sont blessés, et plus particulièrement à ma tante, Pierrette. Je sais qu'elle ne veut plus me prendre au téléphone par rapport à ce que j'ai raconté, j'ai dit. Donc je présente mes excuses par rapport à ça. C'est un couple qui est respectable. Mon général, Sylvano Kasson. Avant mon YouTuber quand il s'est sous mon tout commence à système vidéo, il est pas fait. Akangi singa, to sur la chaîne naïe, c'est to sur la chaîne ba yamba. Yo ka bilo ka beta ka bantu. Ngana reporter plein de dossier Marie Misam. Et si l'homme c'est la bisobana, babi mate. Si le lobana ba Misam babi mate. Parce que ngana okoma leki ya rit Misam, mamona ko bi pole Misam. Au niveau de Kostama, on a des English outside. Au niveau de Kostama, on a des English outside. Faites Mayamba, le coup là yo, au final y'ingaina Sarah Bolingo. C'est là lundi au cours de l'émission droit de réponse na yo na Sarah Bolingo. Droit de réponse na yo na Sarah Bolingo. Mais hier, aloba nanga, alekana media pour na aloba. Sarah bota bana nae na camarade ya papa na bango. Oh, et là on a ce bimana media et ça. Yem tabimisa na munoko. Bazaka na live na Facebook anene anazaka na mutilelo. Ye nene ya ekiri na bango ka complet. Mais yem taloba.
somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Herbo Kota la biso na chaîne Abino, chaîne d'actualité, chaîne pe Sarabino ba information, chaîne le Belarabino, Makambu ya Bosolo. Vraiment merci. Na ba abonné nyonso ya Saratola TV pour bozana ebele ya kolanda émission ba bazala na biso bande bandeli ya Saratola TV le bazali wana ba vrai ya Saratola vraiment pourquoi pas to le banabino. Merci pe na Nzambe oyo akobatela ngai na yo abatela biso 2021 leki akoti biso 2022. Vraiment tika to kumisa tata Nzambe parce que ye ndie mutu azali malamu. Merci émission na bino vérité présentée par Paul Mukendi mwana soka ba Mukendi ya mukolo mwalelo na yambeli bino bongo mpinga zor de la presse maman Saratola oyo to kosolane par rapport ya série Grâce et Monsieur Panzou. Série Grâce et Monsieur Panzou makambo ebele to ko mone ko leka na réseaux sociaux et ko le ba mebele to mona ki pe maman Sarala saki salaki live moko atela ki biso ba voice tokomeka kosola na ye par rapport ya biloko oya ko tsaka na ba live na ye azozo yango wapi tokolobela pe likambo ya manya ndenge afukamaki pona kosenga bolimbisi tokolinga pe kolinga koyeba est-ce que bolimbisi wana ezali ya solo to ezali ya lukuta tokotouche moi ba point ebele et kozala vraiment kitoko. Merci pe na ingénieur bon délivre monsieur qui wazali bongo derrière la caméra. Merci l'ingénieur Ars, merci na Niclet Tangwa Jonathan qui vous na 10 ami bali 10000 bondo courage le loba ki kokunda papa kulutu biso moto zala ki ona vraiment matangi elga ki vraiment kitoko mes condoléances na famille mobimba. Voilà mes condoléances pe na ba oyo pe ba kolela ba papa ba maman ba ndeko joyeux anniversaire pe na ba oyo pe ba zo fêter mokolo mwalelo vraiment esengo ya kozala na bino. Voilà, merci na maître VK Diebo esprit libre autotombe otokolo balelo elika oyo tokolo balobi pourquoi pas na BBC Miel depuis Canada. BBC Miel depuis Canada babi ange de lumière ngam transobingi mkolo ange de lumière parce que azamutu mo bazana ba lumière na ba c'est ça même langage na ngai fungolanga déjà plateau bandeko ba découvrir maman Sarah. Bonjour Paulin, bonjour na équipe technique mobimba ya Saratola. Bonjour na babone na biso ba frère nanga. Bonjour na tata po Efa Pekato. Bonjour na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Bonjour na Amélia Mweba la privée de Orlando Domingos. Mes condoléances na papa Orlando a auto perdre papa Lekinaye. En tout cas, courage, nous sommes de cœur avec vous. Bambote belé na papa Tieko Milito, bambote belé na bananga, bambote belé na président bébé, na présidente Nathalie, Sol Mbemba bambote na yo, nana bafana bambote na yo.
Donc mes condoléances à papa Orlando Domingos. Nous sommes de cœur avec vous. Bambote Belé na Sol Mbemba, Makiala Kumba, Bambote na Mama 4R, Nana Bafana, l'enfant mystique, Dalia Onyema, Eliezer Nkanou, Sarah Abouele, Edouche Kalala, Pamela Kabea, Papa Edi MK. En tout cas, Babo Nane na Bino Nyostou, Nanga Bino Mingi vraiment. Et surtout, héros de l'ombre nanga. Bango ba commentateur. Babenganga mon kana privé. Pour nous epsanga ça roule bien, ça roule bien. En tout cas, merci na Batunions tout ba contribuer na décoration nanga ndako. Lobi nazaki na live na page Facebook. Nsenga ina Batunions tout o bazara na idée à déco ya ba parler. Ba edenga na filma ndako ba edenga comment ko décorer salon nanga et puis chambre nanga. Bandeko pe o bozi occasion landa vidéo eza na page Facebook nanga. Oki otali numéro nangeza wana so za na mwa idée ya déco okomelinga osunginga ponga so na yebite na lukana yeba nanga nga na orgueilliste ke monda ko peta ko lebela ngwa na parmi ba question bato ba otuna nga yebele na nga orgueilliste ke na yebelo otena ya kana TV na loba na yebite nga yebi nanga o déco te na kapna bato ba yidenga pona décorer ndako na ndenge longo bani. Merci na Opolendo Yambinga. Voilà, merci maman Sarah. Avant to kota penza na actualité na kolinga ti to chango na sima. To chana makambo ya ndako na sima to sisa na yango. Te ko banda pe nango. Te to sisa na yango. Te ko banda pe nango. Bon, lokolo zo insister to banda na yango, to banda kana yango. Maman Sarah ezana ndeko moko alobi na ngai ezali bien ko sepela na bozi onzamba pambolio mais ya yesu ko komolika. Komolika ndelo. Ndelo za ndelo. Odio ko mosala ngo ya motimbo ya koyokisa baninga pasi. Ya koyokisa baninga pasi oui. Et là que ça va tout faire au travail. Et là que ça va tout combien Dieu est grand. Non sala ngo bina na ninga nkona kanai. Paulin. Bato akisi kutu bata ba secte. Aozo ambongo na yo sala ngo ba tapage ba champagne. Omona grâce ta tanga ba dollar boy. Omona te. Amona. Bon siko ngasi na tanga dollar. Est-ce ngasi na tanga dollar? Non te. Non na tanga te. Omona mutu mo boye azana sataniste. Aho sa ba tapage aho so ba champagne aho péter ba plan azo boaka ba mbongo. Mais ngasi ko so nzamba sayelinga ngape no sepela. Afu ba poni tolinga ka bato basimba bakisi balakisa bambongo na bango ebima aloka satan za makasi koleka nzambe te nzambe wa makasi loloka nzambe moto apesanga na olakisa ngo na nko epesa bato mitema pasi bamonaka epa nzambe nde nzambe afutaka losambo efutaka epa nzambe nde makambo eza ifo na excite bato balukelongo ya nzambe ifo na excite bato batravaille bato basala maseki na travail ba comprendre que te na vie faut bosser. Attends moi si faut na bosser, je dois travailler, je dois faire quelque chose. Ouais puis que oza parmi ba chroniqueurs so ba te bien. Et puis il y a bien nga susu. Na lia ngona borfele. Bango kutu bazora bambongo na bango ba oyo pétele biso ba champagne na média. So monanga na funga champagne na média. Malgré na ndaku na champagne nyoso eza, mais so monanga na péter champagne. Anniversaire nanga ba yela nga cadeau champagne na gâteau papa dingo to melango. Na kenango wapi? Bato msu ba ozo bambongo na bango ba osala nango ba biloko buzoba buzomona. Menga au moins yanga na lira na borfele. Bango mananga bango anati. Bango mano ba ofele. Oh bon toto ça no action mo mi balé a. Et puis retour nango combien zongi. Nzamba borfele. Yosko sungi borfele, c'est-à-dire au déficit nzambe là. Nzambe pe atikala na nyonga mutute. C'est tout à fait normal. Yo mutolingi oko malorwanga. Kosimba kisi te bosser po balobara même pour kosimba kisi abale foi bobeta bale. Apo simbi kisi bale simbi. C'est-à-dire kokanga maboko te kake o ngape na fungwa chaîne te travailler. Ochena nzambe na en épreuve na misala selon contrat na oponza mendeza na basara ni contrat ngaza ba contrat na ngana nzambe na ba interdit o mondeza la ke polena musala na biso awa okoko sala boite oko simba mwinda te
okozwa caméra te ba principe wana nga pe na ba contrat na na sala nzambe na yebike awa na sala te o na le karaté o na sala te donc na ba contrat na sala na nzambe na 10 commandements sur 10 na respecter de 7 yango nde ba force na nga yango wana donc côté makambo wana baolobaki na osala ngo na nkomama wana na kosala sukoleka omwa te na oluka deko apale po bolemba ti siko décor na pale faut luka na réseaux sociaux po na yebi te mais ba maison décor ezalaka nango tout monde a ba site ba décor te nga mona lingi na yekola na yeba ko décorer po na mekai de décor na nga de na sala ki tayi nango bien mais bato bando sanga pe moi ba remarque sara longola frigo na sala manger zwa vitrine na bar tchana na sala manger bazo expliquer nga parce que décoration eza auto sara na ndako te décoration eza na ba norme pour lelo na Congo okuta congélateur na salon ezaka suite ya ba ndako eza mikie place au chango eza te yango moko na répondaki nga bina Congo congélateur frigo vanda na salon suite à ndako on se comprendre neti moko asalenga remarque bisaka split direct côté télévision eza ngabi eza risque split yango so internet eza ya sika mais normalement suite il faut ça na dikosi ya ndako mais yango eza fara eza selon construction na immeuble nde to kuteleli ba emplacement ya ba split ba canalisation ba mai nango côté kendaka ezo sengeza na mur place wana donc c'est différent mukena poto parce que poto batongi yango na ba norme mais awa ezo tongama ka yo ngocha split na dikosi yo ngocha liboso yo ngocha ta na entreporte kaka yo c'est le moté mesotina c'est ça voilà maman Sarah oyebi ki ozali parmi chroniqueuses moko oyo ozana moi ba rankine belé to me ko ba en vrai ozana ba rankine belé ozana ba problème belé ti osala ba biloko ozo mona te ki ozo bote susu ba rankine en fait na rectifier muke na rankine na mutute bon ozana ba problème ngana rafia rankine te na omoni kozala na rankine na bato ofanda bo calcula ngana eto yokana te efrena via mutu wana ya secret na pesi mututu so mutasali yo mabe limbisa e bosana bosana na sens te ko bosana ngo parce que nzambe te mais ko bosana na sens que pe na batu mususu avandi maoloba sarana ninga saela nge mission mukolo kota na carré na nga c'est-à-dire en eza sko en eza mama na obstacle alipamboli ko avancer te ya mama na blocage ngana za na nt ngato finganga ato salanga nini nakoki ko perdre 2 secondes na nga te na vie na bana na bando raisonner Fivette makolo mbazo finganga mabete non raisonner te non raisonner on a référence à bien non raisonner ngote déjà ngana on raisonner ngote donc nga pona raisonner fona vana na bando raisonner to koti janvier nzambe pambolanga na beta tour les sous pas ba orphelin nzambe na besoin mbongo na tonga eloko boy na mbongo ezanganga siko na ko perdre ta 2 secondes te po na négativité mo boy muta finga aina koti en eza freinage eza blocage osangana te ngana na rankina mutu te ozana rankina mutu batunde ba na rankina nga ah bon omwengane na vanja na rankina nga kokuta na Fivette makolo mbasu pe na pied na ngai mbote ouais je m'en fous pourtant pe na Yvette pe restaurant mo pe bolé et le belengelo te ba bouteille ba maman na lobby Karine to zaka na Irak eso moninga na kipa makamni so na amuta mote amabe na renuire même grâce à finganga trop mais tant na yamba mobile ne panzu ba preuve za kaka ngana na ba preuve ozana ba preuve na yango lelo to lobela to yeba nana ngo source na yo o ezobotela nana preuve ni makwakala ne ba okoche papa nzo sale na yebi to il fallait nyoso la to yoka ngolelo to boyoka ozo comprendre mais nga ba kochanga te nga siko na kocha kipanzu so na imote ya mabe na ngana tika panzu asala émission aloba wa nga ka loba na media pona grâce c'est-à-dire makambo akelo be pa ni makala nga loba ngwe pa na yo nga mutu na pekisa ngabite ata bokabwani peu importe biloko remarqué par grâce ata bozonga na te bosila na mutu na muta garder personnalité
oza la seule personne oyo akoki koprotege réputation ya Grâce et puis na réputation na yo bosauve yango. Les cas na média accepte baerreur wana yo oza mobali oza chef ya famille accepte mema bankolo ya baerreur wana tout. Mais na suka senga pardon na communauté yango mpanza asalaki oyo toyokanaki mpo avant émission voice nango eza coaching ntango nosola na ye na nango mais yango mpanza asalaki est-ce que nga nakokolekisa panzo aloba malamu ya Grâce jamais nazalaki na besoin moto esala nini ekofa toleki émission na 22h mura yo osala nini à contredire émission c'est-à-dire azali na besoin ya guerre natali nga bi oh mais ye mo Grâce kolo nzoto ndire ami lingi te loka balingi guerre bon nga nakotisa na nga mbongo tokende nga mpe nazokotisa mbongo nga aza ni pour Grâce ni pour Panzu donc Panzu loka contacte nga loka contacte nga leka yango nalekisaki ye loka bapreuve ya Panzu bato baotindela nga yango bavoice bavideo nga mpe nosani nakobalancer je vais faire des analyses parce que YouTube il faut nakotisela yango la kombo ya bato c'est ça nga bato balie mpe na kombo na nga trop voilà et surtout ye Grâce po moto alia na mbongo na kombo na nga te na olobele te mais Grâce alia mbongo mpe na kombo na nga yango nalobi makambo na ye mais or nayaki na cesser les faits ya bo cesser les faits debout les faits ok topelisi moto ça va maman Sarah pour to chiter na dossier ya donc ana wana ranki na moto te pour to chiter na dossier makambo yo parce que biso tozali bapanzisa ngo oyo bailobelaka biso yango toyaka nango na média ezaki juste bakestion bandeko batuni apparemment okomi soki ozosala balive trop il faut komisaka biloko na yo ozolinga soki obetela bato bahistoire te soit oza na bapreuve mais po tia bokenano bientôt TX 55 000 $. Mais bato bazozela so na mikumisi te na nakumisanga mais bato bazozela bainformation ya ntaki mopesisa basango te bainformation ezobimaka pa na nga te ezobima nango partout kanga te tanke bato badécouvrir ke yo moto ozopesa vraie information nalobaka na bato awa Grâce aza lokuta nalobaka na bato awa Grâce moto alukaki mwa molopo batiaki tembe toye kosuka na bapreuve Grâce moto aluka mwa molopo amarene soki aparene libala na ye mais tala lelo ndenge balukeli mwa molopo ke ye moto alinga boma libala ya Grâce moi sikoyo place olobi wana mama Sarah moto aza na megane moya moki alinya yoka sikoyo obimisa vérité wana ongotiaka voice kaka boye okati nalobi ndako na nga na gombe ebiki obomi mama mora na ye sikoyo ozotala abonde livre nakosi te omoni oyo nazoloba oyo ezali bongo vrai na yo baabone na yo so omoni bato bazosala baremarke bato balingaka yo te basupporte nga mpena na baifo basupporte nga naza moluba naza moswahili naza mongala naza moto bandundu naza muyaka naza nyonso bikolo na nyonso bikolo moso komotaketaka na bavante te oza nde kaka naza bikolo wana nyonso sikoyo ndenga Sara voilà biso tosali kaka juste mosala oyo ndenge balobaka il fallait confirmer bato moto apesi message na ye okomiseli ye voilà merci maman Sarah sikoyo tokota sikoyo na actualité sikoyo mais avant tokota na makambo ya Grâce tozonga na makambo ya Manya Malika oyo voice ebimaki akoconfirme bato ke non Bella abimaka na ndeko na biso ya mwasi Grâce mais lobi atomoni ndeko na biso ya mwasi akosala video afukami bien bible azosenga bolimbisi analyse nini okosala na yango bino bato ya YouTube ndenge bozaka na monoko ebeli na YouTube mais après koloba na suka nango ofukami non le pardon c'est une puissance qui libère c'est très important pour les omoni moto soki reconnaître mabe na ye azomérite bolimbisa ye personnellement moi eza acte bien oyo bachroniqueur basalaka te nga asala yango nga asala yango yo osala yango mais oui Masara eza na émission mona yamba yo oseskize ata deva fali boye oboye oloba deva caméra oseskize te mais oyebi pourquoi naseskiza te mpona nini parce que barandanga déjà justice naseskize te nafuta prix naseskize ndeni baseskizaka ntango nanu bakangi yo te nga sikoyo nazalaki no na kati ya mensonge na se ya lokuta moyen nasenga pardon ezalaki te parce que na banda okroire naniki alors tant on a côté déjà prison na bimi nde na ye kodécouvrir bavérité ekomi trop tard ya koleka na média osenga pardon parce que j'ai été condamné nasali prison mpo nango
mais nazwaki quand même temps ya osola na ye na privé koyebisa ete ezalaki boye bref tu as raison nazwi bapreuve ndambo oyo nazali nango natindela bango mpo bacomprendre ke mpo bapreuve wana nde pokosamaki voilà yango natindela bango mais sikoyo eza barare de personnes asali mabe aleki na média s'excuser. Alors Malika aza parmi bato baanalyste ya bépisode ya bémission azali ye mpe naza na ye na tant tokota mambo ya grâce tokolinga mpe koyoka bavoice oyo olakaki bato ya ye oyo oza nango oyoka ngo nyonso aza na kati ya liste wana mais acte asali même si asali yango mpo abangi mokama te mpo wana eza kobanga mokama te voilà place na nga nakoma nde na yo yango wana naza kotikana na ye akoche parce que kapasha ramaele kapasha yebise mwana mare yebela mokama te senga pardon kufa so nimona tamie baseko mais senga bela pardon yango moni asengaki belle vie pardon yango nalobaka non quand on n'a pas de preuves on fait pas des analyses c'est ça. Quand on n'a pas de preuves, on ne confirme rien. Même si moi, mon lopo a ebisaka yo, relation à belle vie, na ya grâce. Yo ko confirme on te pas bien qui preuve te, tiens il paraît. Attends la voice wana fa ko ba ah moi mon lopo a ebisenga il paraît que azali na téléphone ya grâce. Oh mon dieu, c'est ça la valeur. C'est ça. Okay. Parce que yo tango confirmer sombele na likambu ya grâce na bela. Tu confirmes. Ba preuve ba pécioté mais tu confirmes. Non, il faut avoir de preuves. Ngata on a lobara makambo ya réalisateur à grâce. Tant on a yo zo ba vérité. Nazonga ina médiate. Nazonga kina médiate. Keza? Eza likuta. Il faut pas ndoa sa nini. Acha ba preuve. Na lobaki ngabi. S'il faut confirmer ba propos ya panzu. Ramène-nous le preuve. Oizo Laksake, grâce sortait avec son réalisateur. So preuve ezate, c'est que ça, belobi. On ne confirme pas. Il y a confirmé qu'il n'a voice na ye. Amoni ba retomber à mukamate atali peka mbongo tozo économiser poto balana. Ponde eza wana yazo économiser. Babiso to économiser botonga. Batu musu ba économiser na mariage. Ye mtazo bala mobile to mobile mtazo bala mobile nde mtazo sala économie utala ekovote utala ekovote on appelle la paix babebani a ocha sustain mais c'est excusé non te ata c'est excusé confiance ya lora singa pour l'instant c'est katani ata to bambi ngo to tumbi ba bouger bana te moni mutu so atali singo inte okatana parce que na minute ezala batumso ba komo condamner bela zazo baté. Oui, moi je condamne Bella parce que il fallait pas. Okay. Il fallait pas. Ngana sola bien na Sila. Sila ça peut sans interview te. Comme ça na benga Sila na misunot. To soli bien to steki na suka na ngota on a tient interview aloba na ngani. Ya wana nde na okukate. Osani. Maza mutu nanga. Azo mi pesa respect. Ba principe na ye azo éviter que lobi a même enkolo. Donc, belle vie place à côté qui place moko ya malamu te. Atati asenge pardon. So ba voice ba solo la entre bango eza. So ba bebani au mona ta mususu et bima pe pa uja. Po o ebime uche pa moura. Moura tinda en grâce. Grâce à l'émission. Et puis grâce à ça prête hein. Et ya za abno che toche. C'est la minute grâce à déclarer guerre na. Mais point au moins te que bango tomba bimisi ya Deborah Bwanga. Il pas bimisi ya belle vite. C'est là et comme système au tchetouchi. Bon travailler bon. Donc belle vite man kate sanga o ya ba insensé. Bimana kate kira ba insensé. Respecte-toi. Garder personnalité na yo. Basomba ngote. Na vie balobara baloba loba mais ba kuto nango te ya lokwanga ben si tu n'es pas finganga loka na moto ya na preuve taché na mesa eza un impact siko batala bato yo entoura ozalanga na bango moko azo confirmer
relation ndenge wana automatiquement bato basani Sko atali malika atali ba retour wana to amoni pe yake mukama te prison mbambe tamie na senga pardon mwanda mwambungu nazo économiser pona libala ekoya kokende na senga ka pardon pour façon ni mona pasi c'est à féliciter bravo parce que tu reconnais mais phrase moko o akosi biso to abazo bate place azo lo babi na lobaki yango te abi na lobaki on nenga mabete te o confirmaki on a confirmé te o confirmaki peut-être aux il y a des propos sur le besoin assurer confirmation et ça l'aura nga maramba fali j'avais confirmé j'ai confirmé en wekanganga nete lo mo alobaki wana susu bela to yebanaki depuis quand les akutu pona médiaté depuis Simba est-ce que ça vrai yena bela bayebana depuis Simba bon atape bayebana depuis Simba ya lo bayebana bela depuis Simba mais nga na yebi bela depuis avenue comme on dit Nzombo nga yebi bela depuis Nzombo na kupa via nga yebi bela lelo te nga yebi bela tanga otanga nani au travailler na kupa via wana nga na kena kota na sa théâtre na kupa via muta oyantanga kunezaka Christian Shoga parce que Christian Shoga tanga longwe et pas Marie-Hélène a longwe les réveils a salara les astres na ezara bisonde tozara na kata pour les astres place tozana ba souriance Shoga binsi ba nebele o ba sa pe succès le to tana ba ngona le lianza to tana na les astres on se comprend bisona ba lianza to ta les astres pas Shoga ba nebele ba bima ba Mélanie to ta les astres ba nebele te et puis l'homme peut pas dans les astres basés belé tous ça qui est belé oui belé ba fille belé les astres vous comprenez alors tant au chrétien mon gars yo voyage à bailler na yi a singa te kende pas via au travail kuna tant na ki on a Queen Mada via na veni Nzombo fifi miela ebi makamna oloba via pesa nga kombo na jouer na kombo ya Ivi Matondo moi c'est Diego Musique abinanga oui madame na oloba non toi na médiati asinga bi na olingo jouer na kombo Ivi Matondo moi c'est Diego Musique et ça la bien alors tous ara wana na ba belle fille na ti place abanda ko répéter donc azape mutu nga pe na yebi c'est yepo yebi moi kala non na kena la bureau ne ko senga te na sembra ta kazi ni mode na ata kazi mo no na zwate ye pas za mutu na kala na texte a contribuer te aza mutu na kala kasi on a tozolo bat texte tout te ata $1 a Belleville no na zwate mais na nenga nkopé na ko lia pela na ye pas za mutu na pa kala mais mutu no kala bazo bebisa dignité na yo zolo baté te bango ba welela batu te bango ba koma ba welisa ya batu yango tutikela bango batu apa mala yitu batu bango wela bango wela yango zo mona ki médias ça sous valeur na valeur te yango tutikela bango batu nga sola bien na peshanga OK non na kenda na ngo luka peshanga te mais to koma na bonane to solaka même maman sila to sola bien bato baninga ba mawelisa to sarani tutikeli bango ba mawelisa oh ba biso yo muso na monde théâtre tokoloba tolekango kala toyebi bato kala ba Mike la Duchesse kala Mike la Duchesse kututi ba période bangaba nae kala ba sai kala ba période sai asomba orange na ya rouge donc et na bato théâtre o ngana bango toyebana kala président Caleb kala ya kala o ya kalambai mais bato ba comment owelela bato to sani voilà merci maman Sarah to comment otikela bango ba relation même Aïda na salina e gag nga kala wana komino Aïda oboyebi ya succès te wana Aïda waza ko luka kutu bato ba yamba ya obonde ya bato ba yambela be mission posa akombo nga sana e bagag na chaîne à Charlène la plus posée tozara ba Soudiata même Mimika Bongo a eu succès les lois mais Mimika Bongo akalanga sana Joana e to Joana Mimika Bongo Aïda maman Marie-Jeanne so yo utana maboke po nazala na bango voilà maman mais siko bango ba journaliste ba welela ka to sarani to tikaka
Voilà, et là au moment où espion rani ozolo baboye, ozara soki ozolo bake, batu ya maboke, ba respecta mtsana bangote, ba koma pe, ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ningo lobaka. Mais lelo oyo, so to landi be parcours na yo, ozape muto maboke, c'est que yo peut respecter comme nous té. Ana respecta copte. C'est copé to sa té. Té copé to sa té. Nga na sala théâtre le roi délire, na joua pe na Yamado, Karine Yamado. To joua na ba danseuse ya nani. Ba danseuse ya nani na utotanga viena ngango kutukana misudiata. Donc tout ça là c'est aux ça théâtre moi sentiment. Nga sala théâtre ya sentiment. Voilà. Nazwa ki ngomba. Ba mona artiste profession té voilà. Parce que na mona katino ezate. Ezate parce que nazaka trop artiste. OK. Vina nge akika na ba artiste. Est-ce tina kota pe na théâtre ngo ezaki na ora ndezara. Okotika master no ba jouer tola yo poko jouer yo sala no rôle ngo o comprendre nga sala nga théâtre na sentiment pour ne tu peux pas via naza okima kimana ba répétition na ya rati mais yo ya jouer tournage te jour na tournage pas via na tournage nga tourna ba ndonding to na tourna na ba de Londres ba ndonding ke na ba Angola mais ezaki na ngo ya loyenge boko tambola na ba mic we na ba instanet ans vie na nga tongo Botam on a même sous tournage moi fallait les camo et ça la manato oyi ba tableau ba ça brisque figurante moi brisque ça reko ça appelle baba kotinga na koti donc on a zalanga na nga déjà na ba artiste kala tala tongo oyi Sarah Masiala lelo ba chroniqueur tout ba surtout la Sarah ba s'approcher pas Sarah mais Sarah za mutunanga to banga na to benga na bisope na respecter ba principe na bango parce que toi ba master to za ba pire to za la za to za la razala na biso bien mais so master une to la ba pa de mission na ko ka susté alongwe master nga tatika ka mutunanga po ba tumsu po mutaza la pire ye fo bo sala ba mission ba mona ko chaque jour que da ko senga chaque jour na ndako na non Sarah travaille moi aussi je travaille biso bandina Sarah Masiala na bandal dans nanda comme qui est bon tout ça côté à la porte à Tinel vraiment na porte à Tinel il y a que Sarah voiture T et l'autre côté mais Sarah Sarah théâtre mutunanga ya tongo voilà mais lelo yo tout ça na biso pe bien to solara pas mutunanga ti lelo to bengana mais lelo yo omona ba chroniqueur moko akutana na eso wapi basali moi relation akomi ko poster ma copine ya yo bisara baby source nae Sarah voilà merci maman Sarah alors nga Sarah sora zana bato ebisa batuke Sarah zara timide ya zara olobati akamwa nenga na lobati azara moso benga tola yango na bitola oto zakane akala wana kenda ngabitenga kabite sariza yote pour makambo yo sara na réseaux sociaux apparemment balatiso esprit ya mutu mususu vous comprenez donc yenda ebinga bia ko betela batute Sarah zara boye Sarah zaka lobate Sarah vina ezaki boye vous comprenez donc toza bato toyebani tozo respecter musala ya muninga tozo respecter ba principe pour na conclure na question tuninga ke utaka na théâtre yo tenga théâtre zaki na ngo sentiment parce que j'étais entouré kaka na bango ça comme passage mo ka bazo kotanga peka na loyenge même pas Christian nazaki correct ta comment na kati mo di banda mam na ngato ya ikali comment na kati mo di banda na zo sana ngango te merci maman Sarah kale ba benganga yaka na ya rep jour alboso simba motema bendana donc ezaki na koloba ezaki na ba pensée te ekota ngapna te mais nazana na parcours ya bato wana tout voilà merci maman Sarah to koti siko na actualité cop na ngande sikonde yango voilà cop no yango donc so bangi nde na zo brevet wana moni poni na zo trophée nanga parce que ba ebelinga na titre moko yango na senga na bata théâtre batika la professionnel voilà sala théâtre au fungoli chaîne nourrir en na ba émission théâtre nourrir en na ba télé réalité kocha mutu micro boete et sopo ozo trophée ni bon nenga za nde bazawana akosala pe a cartonner pe moi neti soto bito cha bila ya 2021 21 mobimba journaliste a cartonné zanga 2021 bandeti suka
dossier ya Blandine ezakinga dossier à grâce na nani comment on est grâce na coach dossier minene c'était toujours moi Fali c'était moi Kofi et Fali et Ferré et Fali c'était toujours moi. Est-ce que vous avez sauté bito tambusa micro na ba chroniqueuse ba ondima mambo te ba ondima te parce que Congolais ndima ba tuté mais ngala ndimaka na ebisa combien de fois les ana journalistes monté na Congo ya chroniqueur à travailler pour les Gloire Yolangi peut-être les longa na bosser mais non ça net Gloria te parce que Gloria zaola mukana tongo à côté pas Robi na côté pas Boy à côté awa ya mamutu tout pour ani ndima nako boudé na ngapi la grandeur na déjà nako boudé na ngapi abanda bosser fort vous comprenez voilà. Donc yango na ngai ezape moi conseil il faut ôter ma place mon corps sonda ma pesio don ya ozala artiste exploitant on a ba manière rebelle tozana ba nani omona ndeko na biso Merci Johnson ponga tala kai omona bien Merci Johnson azawana akota ba vidéo ya bana nae na mobile nae ba making of nae azolamba azo créer atikali na concept ya artiste mais ce qui artiste au loin na concept ya artiste comme journaliste obimi na musala artiste akoyemba mone sobeni nga yembaka aka na kati ya artiste akosa pa album ba obenge kaka yala die sobe bon voyage yango na lobi so akomi misi asala album ba obenge na artiste voilà so ki akomi ko cha couleur na ndako ba obenge na artiste so akomi ko décorer ba to ba obenge na artiste ozaka na kati ya mais soko longwe wana komi journaliste obeti libanda aux trophées nini voilà aux trophées nini tozala esika moko voilà tokota sikoyo na série grâce et monsieur Panzo maman Sarah ochelaki biso na notama na voice ya mama na tokota na paramo nyonso pona koyebaki grâce na mona kinano ochaki minote mo grâce sirène pourquoi ochaki grâce sirène voice nanu ya mama na expliquer ngo voice ya mama tellement insensé on ne complique pas les insensés et les ignorants na expliquer ngo pona bango pas parce que batamaye les ba comprendre qui pona kolakisa que azana makambo ebela solo na mulopo c'est-à-dire mulopo azana ba preuve ana ba bombe ngala zalaka te voice wana ebi mutatindela so comme pas nanga c'est-à-dire babiloko tout oya tinda naza yango na bande ko avertir maman bango ngabi oza maman moi je respecte les mamans peu importe ba problème na bino gère ta fille parce que na sima ya voice oyebi ba vérité o ezana kati wana oyo lobana maman soki na balancer yango iko panza femme oza kitoko te na la question déjà que nazana ngo comme preuve yango na chaki voice wana na bise nazape na besoin ya rocha ba voice etikalité boyebi nini elekana na kati ya makambo nyonso tu maman muloko ne pour rien. OK maman Sarah na live na yo tana landio bien olobi ki ceux qui elo bomi libala ya grâce eza ba esprit za kati na ye bino bo remarquer ndeni ki grâce ana ba esprit sera kati na ye te biso to remarquer te bon yo mto lobaki ya on attaqué ngape mutu na lobaki te kasi ba voice ezoloba OK ba voice ezoloba oyo uti na famille na ye il y a des esprits oyo eza na sima na ye ndezo salaki ba problème comme la bango bongo parce que muto oyo déjà ye bango muto aza lesbienne akoma na problème même ya obala OK na roto mobilité voilà eza ba esprit donc ba esprit ebele oyo eza na kati wana esengi ba délivrance salama alors ba vérité wana ba yebi yango marraine grâce Panzo mama yango na ebise mama po mona ke makambo wana ekomi déjà na maboka ba chroniqueur yoka voice na yo mi yoka yango micheli uchelaki biso yoka kolila ya mama ya grâce kasi po mama lobaki yango clair est-ce que tokoyoka ta ndambu te yoka kolela ya mama batela mama na bateli yoka kolela ya grâce bon yoka kosenga ya grâce nga bakisi yoka ndenga sengaki Bate komoni émission vérité
oyo eza 2022 oyo eza 2022 oyo eza makambo ebele toza na balolenge ndenge nini tokotravaille oyo eloba président aladi esobe baninga mulopo aza na makambo te batika kokotisa bato ebele na ta bapome na bango ekotisi mais mama Sarah ozo épargne mulopo na makambo mais na bavoice ebimaki mpe batangaki mulopo azotonga parceque bapreuve nde place mulopo azotonga eza wapi. C'est ça le problème. Tant on pense au réalisateur, c'est pas preuve. Exact. Apparemment, histoire en gros, ils ont coulé derrière Milim Mabi Kaka. Pour ça, tu as na fin fond, on peut tout le monde avoir preuve. Vous comprendre? La preuve, penza. Même suspect au banc au bimisa mukamati. Comment ça avant te oza na kinga za umarena ngana za bino ba parena nga nganzambe ngesanga bien moko. Voilà. Wana ezalaki bongo grâce à kosenga mwa mulopo azala marraine ye ça dit ndenge bakolobaki ye na bandeko misusu. Oza na kinga za umarena ngana za bino ba parena nga nganzambe ngesanga bien moko. C'est l'avocat comme on est yoka kosenga ya grâce. Yoka kosenga ya grâce. Faut le bon les wera lobate. Yoka kosenga ya grâce. Ba moto na ses voix. Ah, maman Sarah, vrai ou faux mon lopo a défisé la grâce Péric. Vrai. Vrai. C'est que Manya a raison. Alobi maramba solo o ya. Asiti. C'est que Manya a raison ba tonga kina mo lopo po Manya mutayeba ki grâce à des filles Péric ezaka mo lopo na mobali na ye na réponse. Non. Mais et comme na te bango ba bras droit déjà ya grâce ba mika la grâce bazala na grâce tina salon. Tina salon. Est-ce que maman Sarah wasi muta défait lo ngobete? Non, on dit maté pourquoi bazo bimiselo romo ezotambola au moi mulopo a ebsara pandu abo ya grâce. Jour ya dot. Après salon à grâce azonga boy pandu ebisi ba annuler mariage. Wana esbandaka avant libala kutu na dot. Ouais. Au moi mulopo muta ebisi. C'est faux. Parce que les lopandu sous ça yo kosa o maman leki na Pierrette mutatinda abimisi ba voice nyonse mais la pas continue tout ah ba na miniature kutu mais Brian wana sous atindeli nga voice na eza na maboko nanga aosenga sous o maman leki na pardon azana innocent yoka makambo ko leka na YouTube na ibite boko misi biso nini bandeko. Maman Sarah tozoko baka elongo na yo ba voice amanya nini oyo yo lobi oza nango pona grâce te ba voice amanya pona grâce te ngala na dossier amanya pinza dossier amanya e wani zuzeleka na mariage te moko kaka na émission na mariage to se félicitations mbemba mariage bonga okoma songi na bi mariage wana mariage penza lukanga so zoka mwa soupçon attaque o et sala malobi lukanga tana na sali live kal so et sala malobi ate kutenga désir na bandi live. Voilà maman Sarah tozoko baka na yo grâce otuninga te poani no sala ngo muté na bombi na landienne émission loba ngano na sala lo te po nuire bato. Tout se paye ici bas. Non, les lités, honnête, on a un ango à coller non, fouti sa mututu. Ponen azawana, aza parmi bateau, baleka na média pour na koloba. Na oka okangise, mais natala ka c'est pas la peine à foutango. Aza lela olela, asa mona na kina resource na olela. Nga lela rate na mamba fali, na sima. Mais ye alobina alobana nga aleka na média pour na oloba. Sarah bota bana nae na camarade ya papa na bango. Oh, eloko na sebi mana mida eza. Yem tabimisa na munoko. Bazaka na live na Facebook anene ya nazaka na mutilelo. Ye nene ya ekiri na bango ka complet. Mais ye mtaloba. Ma Sarah pour ni to. Mais aloba kasala alika mo nuire batutete. Wana pe ya ko nuire. Ma maman ya to sima wana sima na yana dossier Bible sima. Te Bible wana ya mangine ka mukamati donc
question na ko ya nango susté po ye émission spéciale na ye na bombi yango na taka na bi na azela mko libana ozela mko libana ouais Maman Sarah voice ya monsieur Panzuna anima kwa kala ya ye pe ana ondima mukamate voilà voice ya anima kwa kala na monsieur Panzuna wana ngo besoin bandi dolingina no bande ko bayoka après tozonga to ça c'est quoi analyse na yango yoka coaching ya monsieur Panzu nani makwakala nini coaching ya monsieur Panzu sikolo ezo za va ya Werason yoka Werason na bandango bongo yoso bandango bien te fo bandango na yoka coaching ya monsieur Panzu voilà azaki ko coacher nani ani makwakala tolanda YouTube comme lengi ha YouTube comme lengi. Est-ce qu'il me fait manger? Elle veut pas manger? Parce que yebi ke mobile ne azo ya ozwele ba na misala maman plaza sur place. Donc moi je suis riche, moi je suis boss. Non mais c'est normal, mais le problème est grâce, elle s'occupe pas de son nom. Maman hein, elle s'occupe pas de moi. Donc on attend l'émission. Dans combien de temps? Ok, d'accord. Biso tozana 19. Nga sala ba mission nga na 2h du matin, bino bozadia ba 8h. On va dormir aussi. 2h du matin na biso awa. 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. Bino ba 7h, 8h déjà. Oh, ils ont quand on fan de penyo check it au fan yokomi surtout que ma voix ba matière. Vous changez ta si mon gars. C'est pour expliquer bino ba ata bino ba mama bozo finga bino bokoko mwana na bino akobimisa mbongo bongo na mwasa mudela ko. Et ça va que non les gens qui disent que maman. Oui. Maman, allô. Oui papa. Tu arrives à démentir ce truc-là. Les gens disent que j'ai pris le crédit, il n'y a pas de nyongo. Attends, crédit à côté, on va foutre un bateau sur le on va foutre un mot. Oui, oui. Non, j'ai fait le mal, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Il y a pas de défi. Tu comprends, non? Pour dire que non, grâce, tu as eu la chance d'un homme qui travaille, qui se lève tôt le matin, qui va chercher des sous. Ok? Non, maman, il faut expliquer par où. Oui. Mais oui, mais oui. Ya nga utata 500 ba pesa te. O kaka madame tu travailles. Je vous expliquer par que grâce d'un homme qui fait 8000 km, tu crois qu'il n'y a pas de femmes en Europe, il vient t'épouser malgré avec ton passé lourd là. Surtout les cabona passé ou anande. Dans l'introduction, pour que ça soit ça, avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qui est sur internet, sur la toile, qui accepte ça. Et même en décembre, l'histoire de coach éclate. L'homme a fiancé en janvier. Il va t'épouser 6 mois, 8 mois après, il devait t'épouser. 7 mois après, il va t'épouser. Oh, les ballos à qui est beau et nzambi. Les gars, net na film. Tu veux quoi au juste? Tu crois que quoi? Tu vas venir en Europe? Oui, tu vas venir en Europe. Un jour, tu vas venir en Europe. Mais oui. Bon, enfants, je m'en bats les pas poser. Mais il faut dire que M. Pazou, c'était le directeur de campagne de Marie-Pierre Ixin, député de l'Essonne, 4e circonscription, maman. Hein? Moi, je vais t'envoyer mon CV, tu vas voir. Tu comprends? Donc, tu as la chance de la vie, la chance de sourire. Zala Kimia, mais au gang à Mobali. Parce que comme je suis un gâteau chantilly, j'ai pas de tatouages, j'ai pas de cheveux sur ma tête. C'est pour ça que Javier Yaka pas de lobby, hein? Je sais pas ce peu parce que je ne suis pas gâteau chantilly. J'ai pas de tatouages. J'ai pas de boucle d'oreille. Javier, t'as compte ça, j'ai gâteau chantilly. Javier Wata. Traite comme ça. Mais moi, je vais aller faire les cheveux en Turquie là, au mois d'avril. Ah, ya mobala molopo ye wana zaka libandi. Muninga apeti kisi perruque na mutu. Yo pozo zelani. Mais tu sais, je croyais que c'est les Africains. Non, azaki pe ana libandi penza makasi. Alors les bandits, en fait, à tcha perruque. Moi, au début, je pensais qu'à ça, il y avait un plomb. Mais en fait, c'est pas des affaires. Parce que quand je partais le voir dans la chambre, ils enlevaient le truc, ils mettaient le truc, en fait, il y avait un truc, une sorte de bonnet. En fait, il y avait une perruque. Ah, tcha perruque.
les cheveux là, il a mis une perruque des Indiennes. Mais oui. Oui. Mais j'ai commandé la même perruque. Sont $200. J'arrive dans 5 jours. Moi, je vais avoir les cheveux. En fait, moi, je vais mettre la perruque pendant 4 mois. En avril, on va mettre les cheveux en Turquie. Je fais une opération. On va mettre les... Na Turquie, il y a des opérations qui se passent là-bas très très bien. Oui, on va te mettre les trucs. J'ai déjà contacté. En avril, je mets les cheveux. Quand la Mercato sorti. Ngai Nzambi na nebi ndenge zo sala yo c'est surtout quand tu penses à dépenses au sala Non, toi ton but en fait dans l'émission tu as fait faut crucifier grâce. Faut faire comprendre la grâce que Vineo Mimawana Obimana ba réalisateur n'a confidentiel, dîner confidentiel à Obimana mon. Faut parler de ça. Que le réalisateur de dîner confidentiel a mon bail naïe. Comment le gars, il est tout le temps. Si vous prenez un bon ingabala et un problème qui est un panzali bala. Bazolo bao, mamolopo, mutatinda ki Brian, aboya asala boy. Est-ce que awa mamolopo aza? Azate. Na réunion ou aza? Nazo ka voya mwana moi si mo résoudre ma pena. Pierrette wana. Maman leki ya grâce. Maman leki ya moi c'est ndeko ya noko panzu. O panza utobi. Voice mo ezotambola awat. Panja alobi ke abengaki mama leki ba grâce to chango après to ya kosala nalingi mama Sarah poza la pesa net panja abengaki mama leki panja abengaki mama leki ba grâce pona oyebise ke mama nyonso to asalaki ezalaki ete ezalaki Pierrette mutabimisi ba voice Pierrette nazo contacter ba chroniqueur et bon autant vidéo ebimaki kata balele professionnel na bandu ba professionnel Pierrette azalaki ozomona ke dossier na bango bazolinga kokotsa bakombo bato non dossier na bango ezaka Brian na yemoko grâce bayebi cause non grâce aza mabe Brian aza mabe bazotambola mabe na bana via mabe bango mbale yango ba retomber eza boye couple ezanga nzambe eza nango na bato te sko olela chafa mama leki onenga abondelaki mama leki ba grâce na chasko oyo nazwaki lobby mama Sarah avant tu les na voice na ingi au salon na les mots qui est par rapport ya koyoka makambo nyonso oyo mobali oyo azokotier balo journaliste journaliste pour makambo ya mwasi na yi. Non mais ça montre clairement que bah propos de deux autres dans les réseaux sociaux c'est lui-même Brian. Voilà. Batika ko incriminer Pierrette, batika nani Mamolopo parce que Mamolopo ana ba preuve ya mabe écoute koleka. Donc achangote moko wana kana chaki ya voice ya ba mama ya mama na machangote c'est-à-dire bo épargner aussi li sama kam na bino entre bino tous les deux familles pourtant bolia ki ba mbona bino biso eti ngape na na balati olia ya ta soso omisisa bato ba yakobuta mikuwa bopota bango nde bozokotisa ba malika belvi akufeli gato akataki bokotisa bato tu ngazala ete net geste on a yango naza pe pa bon ngala yebi na mariage butakata gato eza mwasi na mobali basimbani bakati gato mais na ya kata mito liboso na yebi te ndenge peut-être ba organiser mariage na bango tamsu yepe mtasomba ye gato wana aza pe star voilà donc yokasko voice oyo panzu abaluki isusu tete oka ya mama leki potokoma wana je crois que aussi c'est mission A. Oui, bonsoir maman Martine. Bon, je voulais juste te faire passer un petit message, que tu puisses être un peu au courant de l'enchaînement des choses. Bon, je comprends ta réticence à me parler avec moi. Il n'y a aucun souci. Bon, juste que je voulais te dire 2-3 petites choses. Donc je voulais retracer un peu les choses que tu puisses comprendre. Je sais que tu as une compréhension assez large de certaines choses. Pour être honnête avec toi, en fait, tout ce qui se passe sur Internet, ça m'anéantit beaucoup. Ce moment, Sarah, tu as une avance et l'onga inayo. Nakati avance koyoka, bako wanga na bakombo oyo ezali ko citer kotanga makro. Angelica ba wanga niye, yo ba wanga niyo, awanga ni ba makambo nyonso oyo ya kosala. Alobi makambo nyonso moto osala ngo, mwasi ya nzoko na ye. Tango yo zoyoka, yo moto yambaka. Elongwe mwa molopo.
Et comme ils sont moi c'est noko. Nanga ba wanganinga. Yo mto yambaka yi. Pour là il fallait la chienne bande. Toza ba zo baté hier moko monsieur Panzo. Hein? Bon ngapenda momona monsieur Panzo boy. Mona momona za sous clair té. Za clair na biso. Il va laisser confier. Nga en fait nga na ko tsala nga la repole. Awanga na nga ou pas je m'en fous, il n'est pas mon ami. Donc nga so matière côté linga na Lexi nanga. Aye banga ou pas, je m'en tape. Entre temps, monde entier baebi ba voice ça. Émission to sala ça. So mutabi ka yebi ngata sola na ngate. Kama bo traiter mutango ba mona place au boko chai. C'est to pesa ndeko. Yango émission mona sala ki na baki na grâce. Asala na e bras de fer te pour kokati. Apparemment son moto ingesi la yemo Brian azoya ko alimentango tanet voice awanga ni batutu wane la tsini ba biso tuto yo sa émission c'est un mot pe bande ko ba ko ba ay ko luka sexy ba na raison bon to éviter to pe ça va raison té ta éviter de ko na mo bala le ba ki za problème mo to pe c'est pe raison té bon to yo kanons ko voice so ezo tambola après ko wanga la biso to yo kanana après ko wanga la siko bi yoka te wane zaki yoka ko wanga la ya Saratola na Anina Angelica sko ya panzo asegi pardon yoka. Bonsoir à tous, je voulais adresser ce message à tout le monde. Donc par rapport à le dernier message que j'ai envoyé à la famille de Grâce. Bon, d'abord je voulais m'excuser auprès de la famille, puisqu'il y a des gens qui sont blessés, et plus particulièrement à ma tante, Pierrette. Je sais qu'elle ne veut plus me prendre au téléphone par rapport à ce que j'ai raconté, j'ai dit. Donc je présente mes excuses par rapport à ça. C'est un couple qui est respectable. J'ai une proximité avec ce couple. Maman Pierrette, c'est une personne qui m'aide beaucoup pendant ces moments-là. C'est des moments qui sont difficiles pour moi, puisque par rapport à ce qui se passe sur Internet, un déferlement et à base insultes et tout, traitement et à bas genre. Donc je présente mes excuses par rapport à ça. Et maman Pierrette, si tu m'entends par ce voice, je souhaite que tu prennes ton téléphone. Hein. Ma prière n'a eu donc faut pas que tu durcis ton cœur. Voilà. Et surtout aussi, pardon pour la famille, d'une manière générale, ceux qui se sont un peu impliqués, n'a problème Oyo. Donc je demande également à la communauté bossal en sorte que cette affaire-là est si là, parce que ça dérange des vies, ça dérange nos familles respectives. Beau permettre Bissoto à Kimia, et que les gens pensent à autre chose. On vient de démarrer une année avec beaucoup d'objectifs. Donc je demande à tout le monde, bon ma moto, parce que ça ne sert à rien. D'abord, c'est une affaire privée. C'est vrai que nous-mêmes, nous sommes responsables. Il y a Ozo les canaux Internet, mais je demande quand même, Bino va baser Samgo dans les chroniqueurs, vous faites en sorte que, et si là, voilà. Encore une fois, désolé la famille, excusez Bélé, la famille, et surtout à maman Pierrette et son mari, au côté na Makambo, voilà. Donc je suis désolé par rapport à ça. Donc maman Pierrette, si tu m'entends, essaie de prendre ton téléphone, voilà. Merci à vous et bonne soirée. Hey, vie privée. Tes avis privés, tes YouTube. Kata balele nyonso, kata bandumba nyonso professionnel. Voilà qui vie privée. Tes avis vie privée ta. Tes avis vie privée ta muké. Oh il a kisi. Toza maïre biso batu to, bino batu bota la biso. Allez-y comprendre là où histoire ça. C'est mais c'est pas ça comme ce que jouer, ça comme ce que ça kana ba clientèle. Ah ça kana na famille à grâce. Amo ça ce qu'on a famille. Gola $1,700. On y kozanga ndenge ça. Bozo nsembo oniko. Voilà, maman Sarah, poto kabona ngana yo nazana des questions mo etikani awa. Olaka ki bato oyamba famille ya monsieur Panzo oyo. Ngana na mpinge nani? Papa YouTuber. Te na lembaki. Olembaki. Na lembaki to na yo mona voice mo e obima. Panzo abonde na mama leki ba grâce. Oh, awa, pardon. Moko Panzo. Allez, na maman na yo ça l'émission na esika singabi. Akoka boîte faire na Panzo te. Pour faire Panzo changer le caméra à la seconde. Donc au coca. Apparemment Panzo azo kufé la boli. Ah,
so bon comprendre moi zou eza kati na ye okiteli bi eza dossier prophète otobala na pas même inani nazokomprendre bokata balele nyonso nazotuna awa alobi na makwakala nini beta sete surtout na mwasi azobima na réalisateur aza ndumba oyoki te otoyo balimbisa ye juste voilà mama Sarah tokabona na ngana yo na des questions oyo na utuna utu question liboso mambo famille ningo lobaki oyamba bango olodoza ya oza ya olemba tena lembai déjà moi longo mon famille tikela ko ezate ça c'est important c'est important na comprendre là où va les choses j'ai tout compris c'est que na famille pense bango pe ba continuer base te spiritualité za na affaire mutu so tali yango na miso bo moto kanisa batu ba maboma Brian aza liboma te aza bipolaire te aza psychopathe te aza ba communion tout ba ofinge te mais la spiritualité existe sur cette affaire. Voilà. Maman Sarah on va dire que grâce à Bimisaka so on va confirmer là que eza ni solo betama na conférence ya Mulopo Brian na Mama Grâce. Donc mutaza na ngoza Mulopo. Brian aza ko se plaindre grâce à linga banda babala na linga alinga Brian na simbete alinga basala rapport sexuel te. Donc il y a ça se plaindre na maman Bokilo na marraine pour basola na mwana bango. Hein? Tout ça on il paraît parce que ba preuve nango ezali na États-Unis. Il paraît que Panjo yaka ko se plaindre na conférence basala rapport sexuel te. Et puis ayoka grâce solo. Il paraît grâce à un tatouage mon ya sirène na mukongo. Donc ba preuve wana nyos to eza tellement belé eza pas mulo pour bien binisina ata mon côté. Mais pona atali sa mère. D'abord qui m'a beza amiyo kana. Mwantswaka. Voilà. Atire biso ka mwantswaka ya muke voilà. C'est-à-dire il y a ça besoin à bras de fer te malingi va épargner parce que il y a ça cause ya koboya na ya grâce na pas douter. Soit akobimisa ba preuve batu ba yoka nini ezoleka na entre couple wana yango moni abaki ba rappeler mère ba bosana te ke Panjo lobaka a réclamera makami balé solo na azakobo ya rapport sexuel sans compter wana mama ba grâce pi azana mamba lobaka na mwa mulopo pona grâce mais on m'a pas dit la grâce à waza mwana baluka ye na banganga tonne mama leki ya grâce susu Martine ye pas na mamba lobaka na mwa mulopo pona grâce donc ba voice wana ba preuve wana nyos tout et en États-Unis donc so balingi ba sa guerre na mulopo Maman Sarah mwana za na bikile belé za mwana baluka na banganga est-ce que grâce à baluka place mon je peux rien dire na mamba famille na été na preuve te na kokota na ba profondeur ba sujet à beauté non yeba ah ce que mutaro yeba ngezaka mama boti ce qu'on a tina yeba ngona ya koloba na maintenant confirmé non je confirme rien quand j'ai pas de preuves. Voilà ah parce que to ka bona dossier ya prophète Denis Lesi prophète Denis Lesi mikoleleka na ba anyoeli na newe utoleka oyo akomisi fali trop oyebi ka osala bato mukamate nani Lesi Denis Lesi tokosama na ba video ti okangisi nganga pe na koti na ba chaîne na bato to bandi ko sorti ko ba video ye pasala bato ya mabe wana to sembiti eloba janvier mon général Sivalo Kasongo avant muto YouTube akangisa susu mutu niko to komosa ma système vidéo ye pas akangisi nga to songa na chaîne na ye so to songa na chaîne ba yamba ka yo ka biloko abetaka bato ngana ko porter plainte na dossier Marie Misamba esili si le l'homme c'est la bisobana babimate ti le lobana babimisa babimate parce que ngana okoma leki ya Rite Misamba mamona ko mipone Misamba au niveau to kosamba na de English outside tema sa elongwe pole Misamba Misamba kamba moto zaka wana yo mi do dessus. Comment ça va? Ça sexy il fallait mettre la musique à papa. Qu'est-ce que le tout nous Kijalelo. Donc mutu yango na viso moni mutu akomisa okapamba bo kabele ata infanté. Keba na kijalelo.
lelo bato tu bakomi na kija lelo heureusement fali embrasser bato facilement te akendaka kuta na fali na rep na fali akima boya loin de moi tala lelo alakisi bizarre na ye na trop problème c'est que ye mine aval ya bana ndenga luka kendenga zo yon côté jackpot aluka on côté fali azongote ya kasi ateka pengene mine aval ya bana tu te pe ateka na mine aval ya bana transport ngai te Rigo bato bimse loko. Rigo star. Rigo bato bimse loko. Rigo batrike de ya Denis Makasi. Voilà, merci maman Sarah. Ezali na enregistré kaka moi question mo boye loko la yaza prophète ya YouTube. To yamba de na YouTube za chroniqueuse de confrère na biso. To koza ni sa question na été. Fallait to tunana solo ya ndeko na biso. Voilà, merci maman Sarah. To komi na suka un mot par rapport à émission na conseil na monsieur pas na ngi opisa ba monsieur pas conseil. Te ya maele koleka kutunga professeur azab na maele eza alichote panzo maele au manipuler bato maele mais maman Sarah za na dage maele ba maele pe swele qui comme ça mutu pezoba te yep na za maele aibi pelo konsa aibi lo konsa donc na za conseil au pesa ete moi te le na ba douceur manana dineta noir dineta noir mais na comprendre te oui point ni douceur eza fivette ba biki ba tout ba biki ba ça épargner. Oui, pourquoi? Là, ma femme est censée baser épargner. Oui, pour aller. Bakabele est le mot bouillé. Et pas femme est censée. T'es là, les secondes. Est-ce que vous clashez nos mots? Comme il m'a dit, Tony, le logo. Non, Kokati. Et le Congo. C'est au monde à beauté, c'est comme il m'a dit. Et voilà, et comment ils sont le popo? Là, c'est un nom. Et comment? Là, c'est le Congo. Alina ya clash. Comment ça va photo moi aussi sur les réseaux sociaux il y a qui kala. Pas de ba poster mais ça des personnes qui poster au moura na fête. Ya mabete. Ba ça musala ya osala nga promotion. Est-ce que ba kende to poster ba tu ba futela ngombo na ba page. Na yebi. Ce qu'on a ce ko ba faut poster go fela ta yo bon pole. Ba fan na bango. Bato ba yebi ngati ba oyo bangata pa na bango kuna saratola to ba monika saratola ba beti saratola batala ba moni page na nga ba seni ba s'abonner to landa na via saratola promotion makasi ba osela nga à la gratuité isa mabete oso mona so inga kutu ba chelinga kala na nga ibongo eza bien bongo omona kala fali choko wapi omona kala fali mon suka zara okanga otarata ya fali talasko kilelo na ye c'est la fin qui justifie les moyens kilelo sambana na kilelo comprendre ne fali azawana sambana na kilelo ti voilà merci maman ça na luki moyen nyoso alors mutu mo avanda ba no tshaba photo ya fali akala ofinga ina kala na ye c'est-à-dire aza faible ako finga mutu na kilelo te yango azwi kikala na ye azofinga c'est-à-dire mutu wana niveau na ye eza niveau ya kikala ya mutu wana ponga so na ngina fingo na fingo ga ningoza atoza na ba amer ka ningoza na calculer mais so ba comme finga kikala na yo c'est-à-dire ba de na complexe infériorité koleki bango kako simba kilelo noté yango simbi kikala nanga tout le monde a son passé. Merci même président de la République a passé na etom sur ya salité mais le za président samba na kasina kilelo to ndima oti o ka makala voilà oza soda te meba mimi ndolo histoire na histoire voilà merci maman Sarah ba dédicace c'est ça. Merci vraiment Paulin. J'ai pas assez de dédicaces mais maramba bien sûr excusez-vous mais informé bino te c'est comme na matadi yango momoni lelo clash tika fina na kopole pole tika fina na te ngana lingi na ngamta sela ngate publicité na ngana zo sala ngamoko likamni na nga pole. Voilà merci na bandeko yoso balandaki biso na Sarah to la on a clashé te nazana besengo na nga ezokoma nazana besengo na nga ezokoma ezali ana matadi ezokoma te mekomi matadi wala nini etsikaliki obi tango mosusu te tango mosusu eloko mosusu te na boyi atia il paraît mpona confirmer te
Il paraît. Voilà. Merci d'avoir abonné. C'est Sarato la TV. Bazwaki libaru ya Rolanda Biso. Bozalaki ebele na ba télévision na bino ba ordinateur na bino ba téléphone na bino pour la Rolanda émission vérité. J'espère que Esuki awa. Bon comprendre tout ça analyse na biso na maman Sarah. Ba question zalaki yanga ba réponse zalaki ya vraiment. Et l'équipe kitoko. Ceux qui ont la remarque ya ko pesa biso, ceux qui ont la place ya condamné. Ceux qui ont ya ko sunga nazo betele bino nga c'était 2022 oyo nazana besoin ya sponsor babi olingo za la sponsor ya problème kindi yaka numéro na ngeza wana benga ngai na lataka t-shirt na yo na lobelaka yo na tia banderole na sima na ngai c'est-à-dire makambutu oyo lingaka to salaka ya yo to ko lobela ngo produit na yo nyonso ya yo na présenter émission na nga na longoli décor na nga weza na table na touche ya yo yo kaka benga ngai e kozala vraiment kitoko message ezaka mongo qui Fifet Mayamba lokola yo ofingaki ngai na Sarah Bolingo zela lundi okozwa émission droit de réponse na yo na Sarah Bolingo. Bye na banyo so wala na biso. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.